Langa mais boye ba di moi que maman étoile azam kokolo masolo Pierre Man Kasson. oui On a Nathalie troisième épisode, on a deuxième épisode et puis ton mon collègue na yo asali lo kabongo. Et ça là qui on deni. nayebi alliance na été masolo pour la personnalité na yo yaka na ndako lokola nga na mona kende kunanga yango na vanda na ndako na ye lokola nga na mona kende kunanga yango na vanda na ndako na ye masolo mama étoile azam kolo ndenge bozomona ya zao masolo YouTube yango moko ndezo pousser pe bato basala ba biloko bon po biloko bango balinga kotala yango wana masolo tango yo muto asali ngai mabe mais tango okende pa Gabriel Bolé mama tumba mukolo so il pas Gabriel a joué par Baka mukolo le respect kaka ndezati pas ma top so donc te biloko ngo ekomi ebele respect kaka ndezati masolo muto asala mwana za 25 ozala za agini En tout cas. il faut dépasser ka ba 40 ans donc so a dépasser ba 40 ans c'est abota ki mwana ngona na très ans. Bonjour, bonsoir, c'est l'an de pain de l'heure que vous êtes en train de nous suivre. On est si heureux de savoir que vous êtes si nombreux en train de nous suivre. Abonnez Nyon surtout à Karine Yamado TV. En tout cas, merci Mingi, merci Nabino. Ceux qui peuvent aussi occasion de la biso pour la première fois, Kobo Sanate, on s'abonner directement. Merci parce que vous avez l'émission Nabiso Masolo. Émission Nabino Masolo, c'est une émission Oyo. Tobetara Masolo, il y a des célébrités, il y a des stars, il y a Mboka Nabiso ainsi que des news. Oyo et les kaka na Mboka Nabiso, il y a Congo RDC. Émission na présentation, c'est votre homme de serviteur RK Maestro Câblemeur. Homme noir, na réalisation, je te salue, Montréal, Gloire Ngoma, Motomoko, très bien. Je dis un grand merci à toi, Mami, Karine Yamado. Merci beaucoup à toi, maman. Avant de commencer, pourquoi pas de saluer mon vieux Blaise Rossi, le lendo tour du monde, mon vieux Blaise Rossi, le lendo mi-fleur bello, la baigné 3 fois. Sylvie Sieno. Fimogo extrêmement bien. Je te dis un grand merci à toi, Ariane Chobi. Ma solo émission na biso lelo tozana na star na biso tozana figure moko remarquable ya mboka na biso Congo RDC lelo ensemble avec elle to développer to koyeba vie na ye biso to tozo occasion première fois Hollande to mususu na Karine Yamado TV to koyeba vie na ye to koyeba carrière na ye to koyeba musala na ye to koyeba évolution ya musala et puis to koyeba vision na ye soki ezalaka nini. J'aimerais directement entretenir avec mon invité Maman Étoile Yolande. Bonjour. Bonjour. Bonne santé maman. Kimia Nangolo. Qui n'est bien bien. Oui, Aminga Kitoko. Après combien de temps? 5 ans et demi, hein, 6 ans. Ok, après 5 ans et demi, 6 ans, qui n'est bien Kitoko. Les lots avec Maman Étoile, tu comme un peu que solo là, tu es vie naïe, tu es carrière naïe. Pour la biso bateau aussi, occasion première fois, il y a ko landaye Maman Étoile. Bête la biso dans le solo là yo. Bête la biso dans li solo na yo. À part Étoile combo na yo aboté là. Non, Étoile za combo scène. OK. Bete la biso no liso na yo maman combo normal. Bonjour na ba abonné nyonso ya Karine Mado TV. Bonjour na bino nyonso vraiment na lingi bino mingi et bo continuer ko s'abonner ba on ba s'abonner bo musala biso to pona yango yo po bo soutenir pe moko abino Karine Yamado TV. Bonjour pe na ye moko Karine Yamado bisiko zali bonjour. Kombo nanga vraiment babotela nge pa na biso pa ya papa nanga na mama nanga ezali Yolande. Batebele Yolande na bakata ngo babenga ngo yoyo. Kombo ya famille ndenge balobaka kombo nanga Yohari Kingombe. Eza mnoni. Na Swahili. Relaxer. Olinge baka signification nango. Ya pas c'est biso ba Congo te ba kombo biso nde ezala. Na ye. Relaxer na ye. Kingombe nde na yebite.
Ok. Ok, Maman Étoile, betela biso na lisolo na yo, botama wapi na famille a combien des enfants? Okola nini betela biso na lisolo na yo en dehors ya mukambo ya théâtre. Ah, Yolande Yoyo abotami na Lubumbashi. Abotami na Lubumbashi le 14 avril 1900 mpakala. Na Lubumbashi. Na botami kuna na koli kuna ti 15 ans. Après na yeko ya Kishasa. Tango papa abotanga akufi. Ba grand frère na biso bazaki na Kishasa ba Lubumbashi kokunda papa. Après kokunda papa bazwaki biso so 4 bana ya mwande to komaki agi ya suka bana suka nde bayaki na biso na Kishasa. Voilà. Ok, maman tango komi na Kishasa okoli vinyo soleke na Kishasa kokola nyoso na kin. Oui, na Kishasa na 15 ans ti lelo na za na Kishasa. Maman Étoile, maman ya bana to na botite. Oui, Maman Étoile za maman ya bana. Maman Étoile za na bana misatu ba garçon. Ok. Amos Loliki, Manassé Loliki na Ephraim Loliki. Bananga ni ba orphelin. Ok. Papa la bango a kufa déjà. Ok. Merci beaucoup Maman Étoile. Betela biso na nous tango olongwe plan mboko ozalaki Lubumbashi ti okoma Kishasa. Ozalaki déjà artiste to okoma artiste tango komi na kin. Non, nazaki artiste te, nazaki ka mwana ka epa na biso. Et après na Bali na kati ya libala nde na koma artiste. Comment na kati ya libala. Avant to kotana no côté mamba théâtre. Maman Étoile souvenir nini ya bien ozala on a vie na yo avant bando sala théâtre. Oezaki bon souvenir ozala ngo derrière ya musala théâtre. Bon souvenir neti nini? Bon souvenir ça ndena na bomoi. Ndena za na bomoi boye na bon souvenir mususu ezana ba film mususu baza basi bakokisi ba age biso tozana ngo oyo babala te. Oui. Babala te. Mais nga na souvenir nanga déjà na âge ya 20 ans. Babala nga penza officiellement de babala ka moto sauf kaka to sala commune mariage religieuse te. Mais ko bala pe ande ba pesa papa veste maman tout et na kina ndako nanga. Mauvais souvenir ya vie na za. Papa ba nanga tikanga avant. OK. Atikanga avant makasi. Ok, merci beaucoup Maman Étoile. Totika la wana te. Betela biso na lisolo au s'intégrer qui monde ya théâtre. Ndenge nini pesa ki na occasion nini. D'accord, nga na kota théâtre ezaki na acteur moko Papa Ndombolo. Abandi ko ya kota Mama Sekele na sans fil bisira na zala ndako nanga ya libala et basala moi troupe na bango wana. Nde babande ko répéter nga ce qu'on a comment que monika na va na ndona sala kilo côté. So na monika ba makele à répétition e bandi na ke wana. Na otande bazo répéter na zotala. Ti et comme il peut aller ali résuinga loka pe na mona Mama Sekela zaki na Papa Ndombolo ale na kokota to bandi ko sama ba répétition ka ya quartier ndenge ezalaka et tango na yeko yoka mbala moko appel ya ape manaki ma maître Pai. OK. Tango maître Pai yeko ya na 2004 ao na oluka ba artiste boy na boy nde na kendaki na s'intégrer na nouvelle oyenge ezalaki facile tango na ndako libala. Pauvre papa yoka keno au intégrer théâtre accepté comme facilement. Oui, bon, mobile nanga zaki cool azaki ne mungala OK. Azaki mungala donc azaki ne cool. Azaki cool parce que yemo kutuninga azabo alingaki alinga azaka trop koningana. Azaka trop koningana. Azaki trop koningana. Ngai sikoni na bande ko lingate. Komona oki uta musala pe ya sokoli bo monaka mère. To peta tourna Sébastien nga kende monanga kende na. Nga nazo baye na ngai. Voilà, ça qui est cool. Et après, tango na koti et pas mettre pas pam 2005 na suka na tiki. Yo moko yeba troupe kandenge za lokwa yemo kolo iloko akendaki comme moi des moi ba manquement ya respect na yeko banda. À partir ce que ya mettre pas inde to kutana kana garçon moko wana azaki scénariste pe ya mettre pas Raphaël Akilimali. Voilà. Nde na sima nango iye ayeko comme pas major Bisadidi Raphaël na 2007 nde tokutani kabwe na nzela okenda wapi ngabi nazana nga omona katenga binazali ya ba na mona ki ba troupe ngo ba manquement ya respect na préféré pe na vanda nanga
ngana mwasi alibala ya mo babuzoba mususu bana ko batuko swana badiko bambwakela na okoka na ngati ko ne pas mettre pas pour tous en ne pas mettre pas avant que ne pas ya major banani bayamba ko pas mettre pas ba fini no kuta kuna et pas mettre pas nakuta mama Loso bébé santé Kilimanjaro asa na Angola nakuta ba Micheline nde bato bazaki neti totala déjà na télévision avant na bato nyonso to bazaki ka bato oyo na bébé santé na bien na bébé santé bon bato nyonso musu batika les ka bato nyonso oyo biso tokotaki nzela moko tango yo koti bayamba ki ondeni mo difficulté zala ki te na début ne zala na groupe amunene so e ba blayer yo to ba biloko ne zala mingi mais tellement sikonga lokona zaki déjà moi si libala na bande okende pe na ba pantalon te nga na lati pe pantalon boye tango papa bana nga kufi nga penza bando sela pe pantalon te na zara muntu ya ba jupe na maputa tellement nazo kende rep na dépanne président nga déjà apesa nga honneur wana donc nga na banda heureusement na sala sala mo entraînement moké et pas ya ndombolo na mama sekele tango ba minga kuna kambala moko nga na kote pas mettre pas lundi ya bande ko yate ya bando ya ka mercredi poto bande ko tourner vendredi na répéter lundi azaki te le mercredi tango aye akutinga na scène atali ndenge nazo jouer tango nazongi singa lisu na scène apesi nga mbala moko rôle vendredi na tourner na umela te dérange baninga msote surtout ekiri moko ya bautaka et pas président kenekele na kisenso bon ala nde balingi babomanga ekiri wana mbone baso bakomona bango te talaka na 2004 eza musika mais nayebeka ekiri yango baseri wana bautaka pa président kenekene bazaka ebele boye na yebisio soki batongaka muntu na kokonda na nga na konda po bamona mo mutu moko akomi mbala moko na kombo bobenga nga lelo mama étoile eza maître pa mutu apesa nga yango eza maître pa mutu apesa nga yango bo batonga na bango nga pe na zala principe moko papa na biso bande koloba na mama na biso soki na vie bazotonga yo komitungisa na yo te elakisi ke oza grand koleka bango poso oza grand te akotonga yo te akoyebisa yo soki ayebisi yo atongi yo soki oleki peut-être oza na autorité ya makasi aoka ko aborder yo te yango atongi yo nga mutu atonga nga na kipaka na nga te donc so na comprendre so na mona mutu atongi nga na comprendre ka oyo na leki ba mo na tiki na nga wala na zwango epa ya papa na biso na mama na biso baza envie te bakufa papa akufa na yebiso ti papa akufa na zaki na 15 ans maman nde auti okufa kana 2012 maman oye na pas major ba ne pas major ma Raphaël n'est pas major bonjour papa mon papa major Bisadidi et pas major est-ce que comme qui bien d'abika mais en dehors non ya ki bien d'abika oyebi pe est-ce que yo kapé mamba doloba no pour la major comme quoi il paraît-il que major pas se confiance à barol il faut en robimana yo maman etolo zaki penda donc pion donc nazalaki penza mupanzi nga penza mwana ya major nazalaki penza mupanzi na ye ti azosala ba scénario nazalaki mupanzi na ye siku esalama nini yo mutu mo dans les néa ozaki na succès te ba série wana oye okuti bato ba kombo bato ba s'imposa bato ba sala marabu ezalaki ke baibakata ba Gabriel ba mama top bazaki na groupe major asalaki te major asalaki groupe ya bala na ye siko na kati ya groupe bala na ye azopona quelque ba tête asangisi biso na ba grand nde to tourner ba série wana sikoyo ba top ba Gabriel ba pauvre Diana oyo wana siko baza ba top donc ba cacher la bango mataka mo makasi major siko calculer nazwa moi batu nazwa kelika kaka batu na sangisaka na ba oyo po calculer mbongo siko na ekiri na biso na tito major arekita biso bongo ya azalaka te tango siko major ayekoya ayeko tia biso 2 to les 14 jouer pour ye moko atala oui na tikaka temps batu ba jouer non natala maïlo na siko tozwango pas mettre paille
natika temps bato ba jouer na tala bato baleki ba jouer na moni bato be ba jouer kaka esprit ya kindumba ba songi koswana donc bato ngai vraiment major azoyeba bato pe tozala bango jour bazoyeba na jouaki on dirait tant nga na jouer na sima na ngai etreka on dirait moi 3 groupes po tozaki a préparer tamo ba 15 groupes ndenga siko na ekoleka na jouer mbala moko mawa kwelo moni na lelaka oyo on a prise na ndo ezali na prise na ngate siko tango na leki to jouer ka mpena mwasi moko comme on est pesé ka major mais ya mwasi mbamonga na créer neti au monde déjà que na déjà mwasi libala na déjà na déjà na esprit ya libala na bandi ko yebisa major na nga lobi ozwi nini yo muntoli olobaki ke na linga nga na bande ko boya na motema moko mais yo osali kaka tout olingisi ngai bato yango mais okangi lisu ba photo ke ko pesa mobile nga na minute mobile nga bengani nga ndenge siko nga na telenga ni boyo ozwi nini tant siko bandi ba bongo na bandi ko lela major atali oleli ba bien leli mbala moko sur place alobi nazonga côté bato nyonso bavanda kiti nazo akiti na ko vanda pembeni na ye na komi chef te na ba fille première fois tambali mo soka to yaki toi le cas ndenge kombole banda okende ko maître pas que ça m'a ramené mo suka sikotango guerre paye ko banda wa guerre bandi bana guerre ozaki akenda ka braza ayeba ki major azo yakezo auti ko so biloko ni na braza boye mais babo sani jour wana pete ba musuna tongo na fa kuta na major ba melaki masanga ba mususu pe pete na ebite mutu mtosaki na vie na ye mais ngana lobaka jour na kuta na major Bissadidi première fois boye j'étais en gêne nazaki ya kolia te banda tongo na lielo kotenga bitina kokuta na mwa mobalo to yoka sango ka sa banjonzingi kozonga na ngande na oya kolia na kuta na en gêne ya ngomba na moko étoile ebetaki première film na pas major za film passe ya bana na sala mbala moko po ya bando sala 3 to sala 3 to sali passe ya bana to sali mufiti to sali shida 3 pièces na moko ekepoto si le on a sala théâtre non ba benga nga bongo te pardon téléphone ils ont déchargé OK donc aux autres ba appel matoi bani ko sala nga passe matoi na kati na bani ko sala passe na ba code major plus ba code maman étoile na ba film nyonso sala pas major film ni ne marka ou koleka ba film tout bon voilà na pas na ngai na ta mon film na film on a sepela nango beaucoup plus cousin ezami ba les cousins na ekobo OK cousin ekobo Alain Biloko te nazwa ba te ba appel on leki ba appel on leki en tout cas na ba film misatu wana non tant autant la major Bissadidi na habité sori musa a continuer à kaka toté so maman film ezala kaka toté ba bon souvenir ni nous a nango pona major Bissadidi nde asala longa na zala étoile nde na za étoile boye major Bissadidi nde asala papa ba nanga kufi tant papa ba nanga kufi major Bissadidi apesa nga enveloppe ba Alain bayaka ba Niditu ba Orgazi ba to bayaka ebele bayaka et après Tilelo c'est depuis 2009 papa bananga kufa Tilelo na liaka na melaka ata ya mingi te nazaki na Luanda esika na vanda na Luanda na futaka ndako esika pe na komeli na kisa ndenge na yemba moko na ndako nanga esika na ba potib anenso na sai na Luanda na Kongo na futela ka ba nanga ndako na boya nanga makamba famille asalaki boyo mwana ayoka kate na tika bango na ndako na bango moko OK oui et moi nanga liboso a 6 classe. Félicitations. Na théâtre kaka na eloko msute donc major asali na vie nanga eza ebele pe nanu pe esilité ponga na tiki théâtre te suku esalama nini kasi po après ba succès après makambo au préféré na yo olongaki mamo pa major après oki Angola to après quitter pa major vanda na ndako te après major tango azwaki ba pion na ye abomaka na ye troupe ezaka lisuti biso pe te ko kotaka na banjonzinger mbala moko otango to bandar pe ezaka nango ya cachete ezali ka jouer soko sisi o kaya kopesa yo apesi yo kaka soki pe apesi yo te ozika saki na mokongo neti 3 films on a to sala ya ebandeli wana apesa eloko te apartike
alobi étoile na ofula o ngai c'est problème te papa et tant au monde rappelle major bisadidi major omoni eboyi otiki no kaka mais tant ba film ke ebimi o nga na zoaki elikaki caché ata papa nanga mona ki modèle na zola ba code a comprendre que non natika moi sinanga ça ne musana après musala après makambo bande ko pesa positif après au Kenangola décision au Kenangola ezala production yo bo vandi bobita na yo luka fina ka fufu na lunda to mso nzota diamande batinyoso ezala nini décision na ngai nazaki na décision ke ya Angola te ngai nazaki na biloko na bande ko tinda epa camarade nanga abande ko teka ye azaka na Angola te azaka na nini na quoi dundu no na Angola dundu na dundu tozo tinda biloko et comme à certains moments téléphone et les karaté makamno sur les karaté nazo benga e téléphone les karaté na ko luka ka bato ba ye ko ebisanga azaka su na dundu te akoma na frontière ya abima na dundu avant na frontière ya Kamako nde na décidera lokwa frontière ya Kamako eza na Kinshasa na landai au moins ba mbongo ya kopesa bato yo eza ba biloko moko etika biso ba mauvais souvenir ti biso ba etika biso ba mauvais souvenir etika ba mira esa kutina ba mauvais souvenir nde na landaki muntu ona bande to bande osane ba affaire ya biloko tant on a vu avion na kitina tikapa tozi ba mituka na komi dundu na bandi kotuna tolani na dundu na moi 2 jours ba yeko ebisanga ote fimo yeko ebisanga ote nga na yebiye azana na kutana komi na Kamako ote na azana dundu na ebisika zalaka na kutani na papa moko asunganga makasi na dundu papa landu wana tosali makambo na koti dundu tango na koti dundu ya le bité na yebiye to bandi ko teka na ya boy na boy to bandi ko na toyeko yoka o azana Angola. OK. On comprend? C'est quoi à partir déjà dundu na moni déjà landu papa landu na koti nga wenze bato étoile bato bandi ko kabela yo encore Angola ba sero ba 2015 wana siko na tanga bongo na dundu ande ba okabela nga boy c'est que so na ke Angola ba okabela nga koleka en tout cas voilà ko koma nga Angola. OK. Maman okomi Luanda mais muto kenda olukomona ki quand même na mona e bo solo la ina bilope to solola ye pe kaka bilinga oyo mobali moko alangwisa ye mobali na kima ye na mbongo ye pa kendaki Angola na pana olanda ka mobali yango nakuta pe muntu yango na misère kutu ngai bisika nazalaki na juillet lisusu na bandi kovana ne bisika nazalaki en tout cas bongo mama tango komi déjà mbongo olandaki ozuite bongo zonga ete ba mon pole na komi soko nazwa avant zonga Honoré Mwanza passeport rouge nzete ya Moïse. Donc bonjour na yangwana papa Jean-Piti Mangayanga ni ya mama Angelina bambote no yangwana. Na komi soko luka ke nazwa avant zonga. Ya mwezi wanga temps 5 ans 6 ans. Maman komi na Luanda koluka osali groupe osali makambo parce que nga mo pe naza témoin nazaki na Angola ba série wana makambo evanda. Mais vous avez qui l'artiste le plus aimé en Angola, le plus critiqué peut. Quand il pas de bateau, vous avez na bango. Ebele balinga kingai, ebele balinga ingate. Eza loi à nature. Eza loi à nature. Mais dans la émission dernièrement à Wandirona au soleil, à l'obi que vous avez ingate, à en Angola et par après en Angola, on boit que ça est, on m'a ignoré, on a la raillé, on le baguette, en Angola, tu as bien à couteau. Kadogo na Turquie na peut sur la émission là ngata lango oui na landam abenga ba bosa ingrato yamba oboya bolamo ba sala ona Angola soleil azande konanga na landa émission na ye na yoka penyon swaloba onga na okikoloba kaka nzamba limbisa ye ngana koma ki Angola oui na episke na kendo landa muntu ya mbongo ye pe azaki parmi bato ton azaki na dundu ba encourager nga ke oui yaka Luanda tango na komi Luanda biso muto ya mbaka biso na Luanda bato nso bayebi bato nso bakenda na bayebise kungwati Sébastien to vanda na hôtel ya lobi na mwana mama ko vanda na hôtel te pour na personnalité na yo yaka na ndako lokola nga na mona ki ndeko nanga yango na vanda na ndako na ye
navanda na ndako nenga na koma Luanda le 13 novembre 2015. 2016 na février na longwe pas solé na zunda kunanga. Donc na sala plus ou moins 2 mois et demi. Siko na oyeba te à quoi sert bon soki na likina ba émission na banda koloba loba ponga na yeba ki na vandi pande konanga. Soki na likina émission il faut kana loba na émission loba te ke ya mbona ngola te obetali solo la te puis omoni na yo tuninga bo ya ngonga na répondre yo ba émission nga na sala ka batuna ka nga yango te kusiko na koloba ngo pourquoi mais nga na mona ki famille soki na vandi pa na il faut kana ganga na bando ba ke na vandi pa na ye na ba filmer na yo na ngolo na ko cha ete Gabriel abenga sopeka dogo na tournage boye yo tsala monetika po ba tourner te te wana nde baolo bango moko nde bayebi kado pe bisika uzali nzamba limbisa yo mais boza bande konanga soki likambo ezali na ndenge famille ezalaka soit déjà toza toza ba camarades ou bien famille ezaki likambo internet te il fallait ba benga nga na téléphone po bango bazali na téléphone bazali na numéro nanga bazali na numéro na bango ba benga na privé to sololi siko ndenge balikaki na émission balobi bongo na futi bango on t'a foutu bango azate mais ba baby singa motema et baby siki amitié siko toyeba ka lobité peut-être yenda ko sunga peut-être ngapende na ko sunga peut-être biso mbali to ko sunga na te bana na biso tozobota ba ko sunga na et loko bango basali ba kotisi entre ngana bango et kitipi na bana ce n'est pas gentil. Est-ce que soki ngai na sali film na tie yote eza problème film eza casting montala kisa nganga eza major bisadidi na casting na ngandenge na sali yango ngana ye omoni ngande na zaboy na yebi ko jouer nde tozaki na Angola na yebi ko jouer muntu nyonso o comprendre na yebi rôle ni na ko pia soleil soki rôle wana ezate na ko tia yote soki na tio na film te et la kisite ke na inio te par rapport ya ndenge yo jouer laka na par rapport eloko nga na oluka na film na nga yo ko pesa nga ngote tout comme nga peso ki ye pesa ki film atienga te na omona te esika na tota libaku po na kendra na ndako na liaka ye pa yaka na ndako na nga ye moya komeleza ya meli tozaka ensemble donc nazaka ndeko na bino pe n'importe bolobaki problème ezate soki pe naza ingrate na kolinga na bongisa problème te. Merci beaucoup maman Étoile. Oyekin na mastango oyekin na sima babina te Angola théâtre kufi théâtre ça masusu te ekomika bagagi na ba show bomi musala na nenga Luanda et puis otiki ba afande otiki ba afande ba ofele MK contre tous Mado dans mon chef na pesi mbote na troupe mobimba ya les étoiles d'Afrique ko bandana ye moko chef afande MK Madoda Papa Dunda Banque Nationale Zenga Luketo BBC disika ya sika mama na Edna bambote no bisiko zali Fifi Connexion Princesse Emmanuel bino nyonso troupe mobimba na basi même na balingi même Kabuya bambote no bisiko zali donc papa Iroman ingénieur Pacheli bambote na bino yango wana na profiter maman na pesi pe mbote na ba membre nyonso ya les bénis d'étoiles en action ya groupe WhatsApp na pesi bino nyonso tout ba mbote bisika bozali respect pasteur Jean Lubelo yangani ya mama Kwisa na message moral Blaise Rossel. Ok. Mon boss, bon silencieux, mon bali à Pembe. Blaise aussi Lolendo. Bambote no bisiko zali. Na pesi mbote nange pa pasteur Jean Lubelo. Mon bali à mamami, mbote bisiko zali. Na pesi mbote pa Jojo Maleka Malkanto na Montréal. Na pesi mbote pa ya Florence Tumba na Canada toujours na Montréal. Na pesi mbote na Vanessa Mama CC toujours na Montréal. Bambote na bino. Ototombe yo wari chirakaza mbote. Vous allez répondre à la WhatsApp, pardon. Les jeunes David Marius Nkosi mbote. Bambote na bango. Donc na ti bo ba oki ba ke na tiki bango. C'est parce que loin des ana koloba trop, balobaka trop. Nga na za pèlerin. Na okipe ko vendre na vendre tout compte na okiko lekana. Ce n'est pas mauvais. Siko ce qui sali ke bango, nga déjà na sali fruit na loni, les étoiles d'Afrique na loni.
soki bango baza pe na ba capacité balakisa musala na bango toko na oki kozonga landa toko na oki pe kozonga lwanda te toko na oki kozonga pe lwanda pe na vagina ke na poto toko mpende na zawa na vandi libela c'est que bango musala ko fa ponga na zate ya mira esa na simana bomi groupe asali ne malewa basana restaurant dans groupe d'ailleurs non non malewa te ko maleko moko ya moke mira esa coutume na sali restaurant po eza na ba plat moko ya kitoko eza ko ne puis oye ozovanda na confortable eza malewa te mira ya zara nango pe ka kusu te nga muntu na bande ko forcer bango mais quand même si la doré azobunda internet azobunda ba Valérie bazobunda papa Carlos Nenette mu voto moi c'est à pembe et même baiki a ba bon retour non na Luanda donc Laetitia la sexy batela kanda ko kandenge za na mama Zoya siko mais vision na weza nini parce que otiki pe groupe na Luanda otiki bana otiki vision na yo nano eza nini par rapport ya musala na yo d'accord la longa lunette na bana nango mingi vision na ngai na okiba na koloba loba boete pour peut-être pe muto okipe ko zwa il faut que ça la discrétion la vie et loba Lucien Tulumvo mbale gabarit na peso mbote bisiko zali il faut que ça la discrétion la vie ba projet za ebele moyen na loba kana ba loba na za ba projet boy ezate mais ba projet na ngaka tango ba ndokota na ba action ndena bando biso ke eloko na kana ngo bandakala mais na ngina tali nyati na les étoiles d'Afrique exact troupe na salaki et bon ko sala eloko moko boy o ko banda ko produire nga pe ata moi 10 francs moi 100 kwanza pona sala yango ifaki na sala mouvement moi bato bazoya ba soutien na bango ndenge ba honorer mwanza ba bande ko soutenir ba papa ogi malambu papa fala ben ba jedon Mercedes Sibula tata mapasa tango bazo soutenir po ba yebi ke ozo sala musala yango bango ba tcheli boko so ko sala musala te moi ba pesa yo ezoka tata mobimba ye bambote no bisika za ngena ezoka salozonga kishasa parce que nde bazo appuyer soki osala eloko to ovandika boye moi mutape so eloko ezate eza musala nanga bazan de basi bakomi bato minene tout fort le zolo ye wana si abali akomi responsable beja bandila ye wana bali ozoma ba presila ngo ibasa bato baze ebele basala basimba na maboko na basi bakomi ba responsable ngasi na tike loko si basala déjà pas batekama na Luanda en tout cas ti Luanda ya tailo lobaka ndenge lobaka makamyo sona eza na bana batekama te neti les étoiles balinga te etalinga te mais eza na bana batekama te lokwa les étoiles merci beaucoup pour na kati na sala ta ba 12 films oui moi je le sais muto ko kaina ngazate OK merci maman étoile je crois que pour na bino bato bozo mirimiri bozo loba la Luanda bozui réponse na bino yango wana maman étoile répondre bino maman étoile après Luanda ou il sous Congo ndo otike musala na ki na vous voyager nandengo yo kutango tango ye différence okuti ya différence eza makasi ngana longwa kikini na tika ki ba YouTube bandika ya muke tozali minka na ba CD mais ce que le quoi YouTube ko mbo éviter c'est ko mususu na kuti pe bato ebele onga na tika te ba tika liko bien pe ba sali pe ba kombo ya grave omoni siko na remarqué nde na YouTube bango on dirait et comme ko sala ba artiste bazwe basuko pesa ba ya valeur te respecté po bien so boko na YouTube parce que biso kala ezalaka moyen na manquer vie ya ezate po major ko pinir ngai moyen na manquer Chege Nico ezate po papa Edo Kaungu Chega ko kasengai mais lelo yango to komiti Karine Yamado TV to Barcelone TV Belvi Kandi TV SB TV Mimika ba TV e komitala kirikiri tango yo muntu asali ngai mabe mais tango kende pa Gabriel Bolé mama tumba ako jouer so il pas Gabriel a joué par Bakata so a joué par ma top so donc te biloko ngo ekomi ebele respect ka ndé ezate respect ka ndé ezate ndé eloko ezo sala nga passe na ba manque à considération les autres à la té mais moi so autre mais ezate to tambola kaka moi ça l'autre mais ezate to tambola kaka en tout cas to beta non paiement solo ya ba réalité ainsi que ba news yango zo leka na YouTube actuellement mama to mona ki briefi na dozo benda na ba tournage na ba tournage en tout cas ba tirer pe na attention ya bato même bata poto bana ko talango et par après tu obimake ezalaki nango base wana le pesa makambo sérieux ba finga min internet na niveau moko ko ate bata poto ba sepeli na makambo wana te réaction de ko za nini parce que ba mona kemba to ba batu ba vandi
balancer premier épisode, balancer deuxième épisode, le troisième épisode de Komi Base. Tire attention à Batou, captiver. Est-ce que c'est un moyen mususu ya rotala mais il faut créer câble bon. Kasi YouTube linga bongo ti. Soki yo leka ki opesi conseil ya malamu ekotala maternity o wana ndenge talamaki. YouTube yango moko ndezo pousser pe bato basala babiloko ya bongo po biloko bango balinga kotala yango wana. En tout cas. Vous comprenez? Mais dozo azale kinangai aza mwana oyo abimi et puis ana respect. Na va ine muke. Na bato nso nakutana bango babimi sima nanga car dozo aza na respect. Aza na respect. Na benga kimbala moko ayebi. Ngabileki nanga aseki abimami eza nango banenga bi pona nini boyo ozadia na kombo na bato basala biloko boyeza bato bazolukana na kombo abia mama ezaka ba ambiance à tournage. Ngabi d'accord numéro ya briefing de nazaki nango te mais briefing peut toi même moral to solara bien numéro nende ezaki te so nazaki pe na ngel pe na benga e ngape na mona kango ya solo po na mona kisiko 1050 esika wana donc na kala 1000 ba fait lule ba ndelo na kaseka za ya solo et par après biso to za ba théâtre biso to ba théâtre mais dis-moi siko débité zo kende ndenge nini parce que yo zo invitation mariage ya nani papa Masasi na mama père. C'est faux. Il y a un pesa kabez. Vous confirmez on a besoin. Oui, c'est faux. Mais baba lobby qui va zo bala la tourner na ya sele. Auto tourner mobile nanga to tourner film que papa Edo ezo kana Edo tika ongo TV. Na tunia sele bozo bala na seki na bi non. Et puis na misu nanga bato moko ya poto ba bengie, ba lobi si c'est vrai bozo bala na maman moko lobi nga na otindelo penza ba cadeau na ochelo veste, biloko nyonso yo ko bala. A répondre maman ngo lobi soki ko tindelanga, tindelanga na lata. Mais eza pona libala te. Est-ce que vous êtes quelque part bozo sepelaka nango bango bango basepelaka nango basepelaka nango donc bato sepelaka nango botika nango biso mingi ke bango baka stressé mingi so bauti bamisala fo mo eloko moko boye sekisa bango ele mo pepesi mo bango akanda ntango bakoyoka te eza nango kaba osala baye ale esali ye mwa bien biloko epesaka kanda wana otali video ya Pierreman Kasongo. Oui, Nathalie. On a troisième épisode, on a deuxième épisode. En tout cas, tant que tu as le rôle artiste et comédien, le rôle à maman, ou bien que vous en avez bana, et puis tant que mon collègue n'a eu à saler le kabongo. Et ça là qui on est. Naebi alliance na été. Alliance ya. Ya vie na mobimba. Naebi te moyen na juger zate. Naebi te pe pourquoi zo sala bongo naebi te. Peut-être yé moko ayebi pour le pourquoi zo sala bongo. Tant que nous besoin juger, peut-être yeza eloko ne moko boya osala bongo boko kufa na souci pamba. Et nzoto na ye. Yo poza maman moi liboso to aussi sa classe. Mona na yo ayebi ala ki sur vidéo tom so collègue na yo asali. Et ça la bien. Et zo sala bien te. Mais ce que ya mona lobi na mona ki pe a chaki photo moko alobi bino banani pona ko juger. En tout cas. Oui. Donc il a qui si kene tinga makamana etalinga te nzoto eza ya ye so ipazo la kisango botala kaka eza problème sikonga na kolobani botala kaka nzoto eza ya ye parce que tout le monde qui la première vidéo nga la telle émission Manka Songa senga pardon alela asenga pardon na wakolela mais ba publier te ye moko mutasa tout ye moko pena muta publier et puis nga va surpris aloyo ke no ye moko lobi boza banani po bozize et puis aza awa akoma ki pe azo benga batu na ye bon ce que bobi tumisa pourquoi ça ya ye moko en tout cas merci beaucoup maman toi to comme la biso ko citer vers la fin de notre émission Masolo mon message pour les fanatiques na yo et pas bato balandaka yo et puis ma projet d'avenir ezani. Vraiment, maman Etola Zali, maman Etola Zali na Kinshasa, azongi vraiment azosamsa na ye. Et maman Etola Zali na ba projet na ebele, sauf que nga la vivre na vie moko ya discrétion. Moi elle va pas projet zate, na pesi mbote na ngai pa maman Lisi Lokonda. Motema yangani ya papa Jacques, na pesi ba mbote na ngai pa Frida Tamba. Yangani ya papa Charles. Na pesi mbote na ngai pa Julien Boakanda, motema yangani ya Landrine bambote na bino na pesi mbote pa Nene Panzu mokonzi ya super bambote na yo na pesi mbote na ngai pa ya Iguette la Flamande na pesi mbote na ngai pa ya Iguette Kaungu na Turquie
bambote na bino nyonso bisika bozali mama Étoile azali mama Étoile azosala mosala toutefois ba félicitation na bino na ba découragement nyonso donc nyonso kaka ndenge bokomaka po ata moto acritiquer yo avant critiquer ce que atalaki yo nanu atalaki yo nanu simande a critiquer yo mama Étoile aza mokolo ndenge bozomona azao mama Étoile aza mokolo aza bana basi bakoli mais lokaza ndimano mokolo Pour nini te naza mokolo ti na ebiso na mwana aza na 25 ans mais là ba artiste bandima on a moins difficulté te nga naza mokolo sauf kana ko pesa bino mbula na ngate bobunda na kala mitema na bino kande bozobunda na mais naza mokolo yana ba tranquille kete 30 c'est na l'église pour ça c'est bon peu quoi aika beaucoup temps peu la mona bino biga ba tranquille ke do ya boya kasi yeza ye ngasi na l'église sina naza ba 40 quelque en tout cas naza ba 40 quelque kala mingi te ya watibo surtout kaka 50 ans parce qu'on a 50 ans de et faut na ça jubilé pour ba tusko ba tonso ba mbula na ngai en tout cas d'accord naza ba mbula na ngai mais boye ba dimwe ke mama Étoile aza mokolo en tout cas naza mokolo pour na mona ba tumoso ba Étoile okoli oui na koli ma chérie na koli papa naza na mona za na 25 ans muntu aza na mona za na 25 ans oza na agini en tout cas il faut dépasser ka ba 40 ans donc ça va dépasser ba 40 ans c'est abota ki mona on a 13 ans to na 15 ans en tout cas 15 ans ngai nazaki na mwa muke nazaki na lingite OK maman Étoile to si c'est na biso mo ambote pa balanda ki yo vraiment kaskani na osaka Luanda ozonga sute na wapi Luanda na Luanda papa Luanda eza mboka nanga nakoki kozonga mais nakovanda le sute na vandi penza ndenge na vanda ki non mais nakozonga nakozonga maintenant Luanda bazo kalate na ke Luanda OK ça va c'est bon maman to se pele na mais koza sute ke ovandi te eza OK ovandi muke ozongi bosali musala non c'est parce que ba fanatique no ba manka ki au fort on dirait comme si on t'a ba filmer dans auto en Angola moi dio wana moi mécanisme wana na ba collègue no akine ba oui kasi naza pe na film ezoleka déjà na l'espoir fait vivre TV pa mama Mirador Ngabu film ezoleka déjà kuna o na tikaki na Angola ezoleka déjà merci beaucoup et faut perdre son bal la compteur à 0 balobi kolo catalogue merci à toi merci na toujours quand na lobaka et pas ya Dani Lutumba mwana ngani ya papa Lutumba bakolo bonde uji nzambe malamu ya Angola papa Dani bambote na yo bisiko zali biso osala biso ka musala bino tozala na posa na bino ka bo consommer neti na sala nga émission nga bo consommer yango bo consommer bo s'abonner bo commenter ba commentaire bino sala biso bi ata bo finga ka wana o maso mtatala nga neti nga za sona tela kia na seki na nga nyonso sala nga bien nyonso sala nga bien mais sauf to bo sana kate nyonso to futaka na se OK tango osa ta muntu reproche sala ye reproche na ndenki ozo ki sa muntu te ba reproche musu bo sala ka bozozo ki sabiso lokolo za musika na yebi yote yo kanji to lobaka nini nzambe tango komeni muntu mabe muntu atangi sima ya lobika nzambe yo moko yebi réponse tout se paye ici bas oyo kolinga basala ote ko sala ngo muninga te soki na mabe na ngai peut-être na sala émission boy au sepelité oyebi pe ni na ngai oyebi pe ni na ngai na profiter kana pesa pe na numéro po vaut mieux reprocher nga moko ke ko reprocher na public nazo c'est la WhatsApp kaka ya Angola obeti kaka plus 244 943 70 55 55 plus 244 943 70 55 salanga reproche nga moko to félicitations pe au sali en félicitations ça y est malamu na émission c'est bon commentaire c'est bon ceux qui ont moni critique nazo zelango penza c'est bon mais komelanga ngo na privé salanga bien en tout cas et loko lingi basala yote ko salango muninga te. Merci beaucoup Maman Étoile, merci to commis vraiment na souka émission na biso masolo il y a lelo la présentation zala qui votre humble serviteur RK Maestro Câblemeur la réalisation je dis un grand merci à toi Montréal gloire à Ngoma pourquoi pas de Dieu merci à toi mon vieux Blaise aussi le lune de mon vieux non yosa vraiment yosa international au Tika Angola merci beaucoup mon vieux mais
Merci beaucoup mon vieux. Je dis un grand merci à toi mon papa et fanatique ya masa na ngai père na ngai papa Thomas Kimwiti ya maman Chantal Boumu la pesio mbote mingi na bato nyonso balandaki biso. Un grand merci à toi mami Karine Amado maman la pesio. Bye bambote no yango. Merci beaucoup merci na bino nyonso tout bolandaki biso lelo. Je salue mon frère Guy Mosengo, je salue Mifleur Bello la bengi 2 fois. Je dis un grand merci à toi Cédric Samy, le gros bébé d'Istanbul, Fifimel la petite FM production. Maman, libala mo ezo salema mwana moko ayembaka kitoko na kati ya Hollande. Milor Nzola. Motema yanga ni ya papa Junior Zabunga. Donc kalaté libala na bango vraiment jeune fo na lingake makasi azamwana moko ya botosi, coup de chapeau na libala na bino nzambe ya pambola bino. Yolande Ntela Diama Sardoise, nationalité hollandaise. Na bossa note bambote no yangwana. Merci beaucoup dans Sukiawa, on se retrouve à la prochaine numéro. Bye Ciao. Bye.